natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga nalukaki elongi na Yesu yawa kitaka mpe asalaka ye ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka salaka pamimonisaka ye koma komine elobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili. Bonjour téléspectateurs nyonso nos chers internautes, bonjour na bino nayebi ke bozotala biso na minute oyo ezodépend na heure bino bokozwa émission na biso toza na problème oyo efandeli biso eza makambo ya mama bibi liwa ya mama bibi nde ezokontinue kolelisa biso na mitema ezokontinue kochoke biso. Alors mikolo kolala kolamuka mikolo ezokende papa er nyonso mama boni. Alors au lieu ezala mama boni nazali na posa na ya tosolola na papa na bana oyo mama bibi abandaki kobokola bitike oyo tosolola na bango mokie boyoka réaction na bango boyoka douleur oyo eza na mitema na bango et bapase message na bango ndenge bakoki kopase. Merci beaucoup. Bonjour Bichetou. Bonjour. Boni. Bien. Bichetou, mama bibi akufi kati na yo ozomilobela nini mutu oyo abandaki kobokola yo mutu oyo abandaki kotangisa ye mutu ando otangisa yo sikoyo lelo aza te akufi ozoloba nini? Naosenga na misungi oyo bato basungaka biso basunga biso bakontinue kaka kosunga biso so basunga biso te sikoyo totikala bakontinue kaka kosunga biso nde basungaka biso bakontinue kosunga bino ndenge basungaka bino. Mais est-ce que moyen eza te koyebisa bango basunga mpe mpo tokunda mama bibi parce que mama bibi awumeli na morgue kolala kolamuka mikolo ezokende moyen kosenga lisungi wana eza te basunga mpo tobimisa mama bibi tokunda ye. nasengi na bango bapesa basunga biso tokunda mama bibi na kimia molimo ne epema na kimia molimo ne epema na kimia. Bon comprendre mwana aza okohésité parce qu'elle est choquée douleur oyo aza nango na motema moto oyo asi aleka na nzela oyo nde akocomprendre yango. Voilà. Yaya bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Moto alaka biso kutu akolambela biso lelo ekomi matanga mwa liloba mokie na bandeko bazotala biso okoloba na bango nini? Nzambe abatela biso kaka tokunda mama na kimia mama pema mpe na kimia na Yesu. Nzambe abatela biso tokunda mama na kimia mama pema mpe na kimia na Yesu. Sikoyo eske lokola mama akufi otanga ndenge nini? bakotangaka ekole Nzambe asunga. Nzambe asunga. Voilà. Yaka awa nga nasola na mandefu mokie yo fanda wana papa kutu musala azosala ezaka kolela ye azolela na ye kaka oyo akei aza ya ye douleur ya mama bibi papa moto ayebi yango papa mpe azoyoka yango parce que aza mwana na ye. Papa bonjour. Bonjour maman. Papa toye kosolola na yo mokie par rapport ya makambo nyonso oyo ezoleka na liwa ya mama bibi mwa liloba mokie na bato oyo babandaki kosunga mama bibi bato oyo bakotisaki mama bibi hôpital babimisi ye na hôpital mwa liloba mokie mpona tokoba tobandaki mosala tosilisa yango. Mama ndenge toza kosolola liboso mona naza na liloba mosusu te napesi yango na ye moko nkolo muntu akela biso bobo sikoyo ye muntu aza kosunga ngai alungwe na maboko bongo nakosala nini si akeye Nzambe si azwi molimo na ye akende kinya biso mpe totikala na kinya. Siko toza na eloko moko oyo ekangi biso
ya mbongo ya kokende kobimisa nzoto ya mama bibi ba dépense nyonso basalelaki biso mbongo tozokoka te nayebi te soki na ngambo na yo papa kokoloba nini na bandeko bazotala biso eloba na ngai ya suka yango oyo ngai naza koloba afungulula biso nzela asunga biso mpe tosunga ye kanti ye akei na ye biso bantu totikali na mapasi nzambe apambula biso apambula mpe ye akende na bosembo na maboko ya ye moko nkolo akela biso na maboko na ye moko nkolo akela biso mwa liloba mokie kokozala te na bandeko oyo basunga mama bibi mama papa na karikile boye maloba nyonso ndenge tozalaki kuna na l'hôpital na maloba na ngai nyonso ngai naza koloba napesi yango na ye moko nkolo alolo nkolo asunga biso na bana ye atiki ngai nakomi pape natikali lisusu makasi te nde nabokola bana oyo kanzi nkolo asunga biso nasukisili ka sika wana kaka mame naza na liloba mosusu te oyo nakoki koloba na place wana ndenge naza koloba ye akei ngai natikali o bana oyo na nani bongo motu moko oyo liboko moko oyo akosiporte na ngai papa nakomi boye nakomona lipa nakozwa yango kasi nakokarikile nakolira yango ndenge nini lipa nkulu ya 300 okomona na divise yango na katikati nalia ndambo na bomba na poko na manta likolo nakende kotwaka ilo yesepelisi ngai te nyonso napesi yango na ye moko moto akela biso naza na maloba mosusu te oyo nakoki kobakisa na place wana kadi ye moko apesaka ye moko azwaka napesi merci mingi na maboko ya ye moko nkolo afungula biso nzela tokunda ye na bosembo nkokoto ezala te na yo mpe moto obundi bitumba so obundi eloko nini kansi ye moko kaka nkolo natalili kaka ye moko afungulaka maboko na ye tokunda na ye na bosembo tobundi bandeko nakanisi bolanda bavideo nyonso du début à la fin tobundi na bandeko bayebi bibi na baoyo bayebi na bango bibi te babundi mpona kosunga bibi abika kasi nzambe mokano na yo lokola ekokisami zwa na yo lokumu zwa vraiment lokumu tozala eloko mosu akoloba te bokoyoka mwa bamakelele parce que toa na balabala tozosala émission na balabala choix eza te moya kokita kuna na se eza te donc choix eza te tozosala kaka na balabala. Merci beaucoup. To continuer. Voilà. Yaya. Bonne. Bato mususu tan batalio na YouTube balobi oh mais bibi ye wana karate ndenge nini bolobi ke bibi akufi mais eza bibi te eza grande sœur ya bibi moi liloba mukie na bandeko basotala biso na pesi bino merci vraiment de tokuta suna o esika ngai grande sœur ya bibi akufaka depuis dimanche passé aza na morgue lelo akoksi 9e jour na morgue en tout cas tozanga nde possibilité o ezalaki campus asilisi nyonso pour le moment toza na mbongo kokunda ete na morgue lelo esali 287 000 francs comme lelo lendi tie kobime kokoma combien toza na eloko te toza na mbongo te mbongo tu esilaki na hôpital en tout cas kaka nde bande kocontinue kosungi na hôpital lelo atiki biso aza lisusu te nzambe apesa bino makasi oyo nyonso bokomona nango bosala ke corps ya bibi ebima soki ebimi te tokomi ti bamardi mercredi bakotiango na coronavirus alors moto esi bambomaki batie so na coronavirus ekosimba te nzambe soki apamboli bino asungi bino apesi bino makasi ya mokie komona bosunga mavia mpe akende kosunga mpo corps wana ebima mavia asala effort na kati hôpital malgré sango ya malade mavia ayoki yango te directement ayoki sango ya kati ya morgue
tozolo bango ezala mama vie ayoki sanga maladi te famille pe toyoki sanga maladi te kaka dimanche na ba 22h tokoma na 4 sango yeke ma bibi akufi en tout cas osunga akora ndeko na bino bibi bakotisa yango na coronavirus te balobaki soki ekomi ba 9e jour 10e jour bakotia na coronavirus bosunga biso tombomaki déjà bibi bakotia na coronavirus te soki balobi coronavirus elingi eloba liste ya bato oyo baza na corona oyo bato badetecteki bango balobi baza na corona esika oyo batie bango ndenge bakufi wana alors soki tobimisi mama bibi te ekoriske ke batia ye na kati ya bato wana or so batie na kati ya bato wana biso tokozwa ye te tokozala na droit ya kozwa corps wana te bakolekisa yango bakokunda yango kaka ndenge baokunda bato nyonso batie bango nyonso na kati ya libulu ta mosusu moko to mibale nayebi te nano na asiste te nde baokundela bango donc na sens wana yango vraiment nasengi na bino bolimbisi makasi modèle oyo mavi asali musala na hôpital nayebi te baimage bandeki koleka banda omona te asali musala projet na ezalaki te ke akufa biso nyonso mais lokola ekomi toza lesu na likambo ya koloba te j'espère ke mbongo nyonso tozalaki nango effort esili na campus totikali na eloko te mpo koro wana ebima nasengi na bino vraiment bosunga biso bato balingaka bibi bo bazalaki na ye na oyo bayebi ye te nzambe apesa bino na maboko mpo bosunga koro wana ekundama. Voilà, donc bato nyonso oyo bibi ayebaki na bato oyo bibi ayebaki te tosunga mpo nzoto wana ekundama. Lelo toye mpo tolongola likambo ya cercueil nanu tolongola nanu ka cercueil mpo to jusque là tozwali nanu wana toye mpo tolongola cercueil la lelobi soki nzambe asongi so nzambe atushe bino toye tolongoli lisusu libulu toye tolongoli lisusu corbillard mpona tokabwana na makambo wana soki deja bakomona nyonso esili wana sikoyo tokomoluka sikoyo solution ya hôpital ndeni tokofutela lelo esa déjà combien lelo pesa déjà 285 000 francs na 200 francs na watiaki likolo 285 000 francs 285 000 francs na 200 francs likolo donc 285 200 voilà donc nde esali lokola combien de dollars 140 dollars déjà na morgue voilà 141 dollars déjà. Merci beaucoup Yaya Mukwata yonde mto sala ngenga na kutana na bibi yonde mto akokotisa nga na kati ya famille ya bibi mwani loba moko ya mukie par rapport ya Kimbo ndenge yo bengaki Kimbo mwani loba mukie na bandeko o bazotala yo o bazotala biso. En tout cas, merci Mama Via et puis merci na libota nyonso mobimba. Ya kolobezara qui passe ça na motema. En tout cas, je suis vraiment choqué et puis nazara ya choqué. Binomo bomonde na sili donc nzoto na nganya so sili Kimbo akei ma bibi azali susute en tout cas bosali presque de façon que ma vie a sali tout. Et puis toute l'association a sali nyonso pour na bibi azala toujours bien mais tout monika maladie mo ya jour moko ememeli biso nucléate akei donc suite to tika nango ezaka ya enterrement en tout cas bo sunga biso kaka nde bandeko balobi tokunda nucléate donc naokoka vraiment te ma vie nayebi ke ozokoka te oza vraiment choqué Mukwata toyebi ke ozokoka te oza choqué mais depuis mama bibi akufi tozomona mama Esther te bato bele bazoreklame mais ndeni na video wana tomoni mama Esther te mama Esther apotani na mama bibi azalaki na mama bibi partout azolambela mama bibi ndenge nini tozomona ete akoti na ye na bahôpital atamboli na bisika nyonso ndeni tozomona mama Esther te nini ezoleka bon epesi nga su pasi makasi mama bibi akufi le dimanche c'était le mercredi que efaki anniversaire à maman Esther basolaki pe na maman Esther aprometaki ye pe cadeau donc si tolo depuis le jour wana malade pe bandaki ye a toujours malade nde bomoni azomona na te aza na ndako aza na ye mais santé ezo permettre ete aza na ye santé ezo permettre ete
Voilà, donc merci. Soki pour bato bazotu la RN so mama biba okundama mukolo nini nde na lobi ke non toko cha mukolo o mama biba okundama te parce que nan toko kisi biloko ezosenga te. Alors avant de cha programme mukolo mama biba okundama, est-ce que papa aza penza kimia, est-ce que papa azolia, papa azoleksango ndenge nini choc wana? Bon, moni aza mwana oya linga kimi andenga bota na ebisaki na mwana ka moka banda olinga. Aseleka na mwana moko babeta te basimba te. Balobela ete siko yepeka mwana wana bibi nde azwa charge tata na ye. Esika bafutela ka enda ko pa mavia avant na tata na ye na bana na ye wana misato. Donc charge nyonso ya papa isa na mutaki parango te ningai. Mutazoka charge wana ezalaka ye moko bibi. Depuis mon akufa liaka te na bati bomoni santé na ndenge komi azolia te opesa ye biloko alingi te basala boya boy na ye basala bono azolia te ti lelo tango to komi eloko liboso na bisima bibi ke papa azolia te alelaka chaque jour tongo poka mo ile skole na kolela atopekisi bozo tozo ya kuto apa ma vie tosala émission azolela ka tina kati ya bisti to komia et puis ce pe botali azaka ya kolela donc pas changer ça là ye poto umela na ye ezosenga biso kaka nzambe nde asunga po soki nzambe pa asungi tokoki mpo perdre ye lisusu o tondimi teke shok wana pete akokende kosupporte yango te nde naomonela nzambe asunga nzambe ayoka mawa nzambe ayoka mawa asunga voilà donc mais quand même boso forcer ye tozo forcer ye soki bato baye moko balobeli ye akomela ti ya pamba moto akovena ti ya pamba lelo ti lobi ti ya pamba bo forcer si bate tika ya pamba yango azomela omona pe bana bakoko ne bakomi sukolela donc vraiment Nzambe a pesa ye makasi Nzambe asunga motema na ye bake ekufe yaka Nzambe atia kufa yaka consolation ya bato pe ya Nzambe nde kosunga papa na biso azala mwa ngonga o Nzambe apesaki ye sans ça na yebisi bino déjà ke kozalaka pasi nzamba yoka mawa lokola za nzambe ya mawa papa oza obligé kosala mwa makasi mpona bakoko na yo bango bamesala na bibi na bango na mama bibi na bango siko soki yo ozosala makasi te okopesa bango mpe pasi moko namoni ye te moko wana aza te akoma mpe soki abimi azonga ne ka air tardif mpo akoma mpe akoti aliaka ne wala mpe aliaka te mabibi mama nanga wana pe depuis mama na ya kufa ye kutu bango kutu moloko moki bakola ye te ye foma kende kotambola alie na ye pete alali ne ka bongo mais kotambola ngo akendaka wapi faut bo encadrer ye akozaka mpo bavoisin pete akovanda me kolia ata avande mpo bavoisin okosa bavoisin ke soki aye aluki eloko boya ata mpa na biso topesa bino ata osali balobi ka mama ata tozwi epa na bino topesi ye akolia te ata bozwi epa na bino epa na biso topesi akolia biloko wana te azolandaka kuna mpona distraction ya bakamarade tellement aza mwa moke koto amonaka bato bazolela donc nde yango tellement aza mobali mwa distraction ya bakamarade na ye mwa télévision mwa bale nde eloko azozonga mpe retard. Voilà, merci bandeko, merci très cher internaute. Bokanaka nti bolandi nyonso ndenge lekeli mwa mokie kaka tozalaki nango ya kosolola na bino yango wana boyeba pasi ya papa oyo boyeba mpe pasi ya bitike oyo Nzambe bitike yo nde bakozwa charge na bango bandeko tosunga na mwa mokie tokunda mama bibi pardon tokunda ye tosisa likamba mama bibi merci beaucoup na bandeko nyonso botali biso soki Yesu azongi te tokozonga mpo tokopesa bino programme ya matanga ya mama bibi parce que jusque là toza na biso na programme te lelo toyeka mpo tolongola likambo ya cercueil le reste Nzambe kaka moto ayebi merci beaucoup. Voilà donc toye mpo tofuta mbongo ya cercueil mpona mama bibi na biso. On a maman bibi na biso donc tofuti déjà cercueil c'est bon sur na corbillard na croix Nzambe merci ba comprendre biso pour na croix alors ce que tu tika na likambi ya libulu
na libulu donc totikali likambo ya libulu na hôpital place corps ezali ne problème totikali nango yango wana problème totikali nango yango wana libulu na place corps eza na hôpital vraiment moto oyo kaka simbami mwa mokie na yo wana eza important mpona toresir likambo totikali nango mpo topesa mokolo tokobimisa mama bi voilà merci.